En tout cas, mbote na balandi nyonso ya Saratola TV na babone na nga nyonso bafan na nga nyonso balinganga. Nayebi ke 8 ans ebele bozokoma bozobenga Saratola ozoloba te Saratola ozotourne te Saratola nazali na mwa repos. Et Saratola zongi na profiter pe na remercier Nzambe na remercier famille na Mobimba et pourquoi pas mon oncle Oscar Leta na Moshinda donc na mona raye na mona pe neveu na ngamo babi wana pire petit à papa na Christian Leta, je te salue là où tu es. À ma grande sœur chérie Noëlla Madinga Madilove Jessie Mayeye bambote na place aux alliés. Sans plus tarder, actualité eza ebele, mais zaka moko. Actualité zaka moko. Na profiter na remercier orchestre na mso Mobimba ya team Wata kubanda na président na nga mon boss mon patron, Motomoye monsieur le chanteur héritier Watanabe. La Poulga, un grand merci à toi et un grand merci ya ba fan nyonso ya team Wata tolinga bino mingi to sepela na bino trop. Lelo no yambela bino petite sœur ya héritier Watanabe on a autant à comboter tozana sur le plateau déjà soko fungola biso plateau nazana petite sœur ya héritier Watanabe. Bonjour Grâce Masikini. Bonjour Saratola. Bonne santé. Santé c'est bien. Dieu fait grâce. En tout cas tozana actualité mon kaka ozoleka partout dans le monde eza actualité ya héritier Watanabe. Et koyoka na sango ke bakangaki héritier Watanabe. Avant toko mawana se présenter na bateau baolanda biso ba fanatique héritier ba fanatique ya yope ya ngai bande kuna biso ba congolais ou baza partout dans le monde basé dans l'option na Saratola TV. Relation na yo na héritier Watanabe. Ozaleki na ya papa moko maman moko toza pire petit Oza nani en fait expliquer batu ba comprendre grâce Masikini pembe na héritier Watanabe azara nani yo bengo lobi ke oyambile ke héritier ouais autant lobi en voto na po yebi ke na te po batu muso ba tuna leki na babota mi papa moko toni leki ezala papa moko te leki ezala papa moko te nazali ndeli leki na yepanza ona loba te ke na master ne na loba te ke na fan na ye mais nazali leki na ye nazabe moto na ye ndi baloba bato héritier ouais donc là yo na kati ma proche héritier donc voilà nazali leki na ye aza grand frère na nga po tobenga na ya na leki olanda donc toza de la famille donc voilà merci à se présenter à sa petite sœur ya héritier Watanabe. Grâce Masikini koyoka bakangaki ndeko na yo grand frère na yo héritier Watanabe et ça là tu ndenge ni ça les na donc na go tangata même miss nzamba oyo comme donc na kai passe imaginer na lali na parquet oh na lali na parquet ngaba kangi na kibanda na telemi mbala moko na kipa na elo wa musu amoni tovandaki na yoki pe parce que na zala bongo so muda seli comme na yoka ka ye mona bolingo ezaka confiance donc nalokwana na confiance na ye nayokaki ye na mitie na place na ye naki na choix te bon omoni problème oyo ezali ya sara kolobaloba mingi mabe biso tona esengo makasi nde toza be tosepeli na nko na ndambo ya kanai Masikini mpo obakisela biso volume moke te ndeti nga vraiment nasepeli na nko na ndambo ya kanai mpo na ofete novembre oyo mobimba na do fete kaka po ezala bongo o ekomeli biso na boko banoloba lelo te na yoki po ngana naza boye s'il vous plaît na ye ko répondre batu te puisque nga natali na nga moto te nga na télécharger ba bêtise te na koti na nga YouTube te natala moto alobaki boye bafinga ye aza star musicien eza lelo te wona eza makambo na ngai te en tout cas nalobi bien déjà avant on oloba bakofinga na bango héritier eza makambo na ye wana eza makambo na ye mais eloko na yeli awa po toki de gauche à droite tokoma wana Masikini tokoma wana tokoma koloba po ekokende genre na ye émission po na ye moko kutu ya na ngai alingaka mama émission te alingaka mama nasala émission te alingaka na ye te
bato balobaka naye koloba te mais en tout cas naza calme na posé nalingi kaka na répondre na likambo oyo mpe moninga nanga mwasi asali kasi nzela tokoma wana tozokoma wana malembe obi ke bakangai grand frère na yo esalaki yo mpasi olalaki kutu na parquet mais sikoyo ntango babimisi ye pardon na kati oyo te parquet nalala ye ndeni ntango bakangi ye mpo bakangaki ntango bazwi ye leta ati likolo nzambe na se leta toboyi te aza moto alimwa te bazwi ye akei ye moko asololi ayebaki mpe ake koexplike me ayebaki te ke oyo bakosangisa nde basangisi wana nde na oyoka mpo natali yango te nazwaka héritier grand frère nanga nange toa makila moko te neti nga mpe natali nanga yango te nazwaka ye nde na oyoka kaka nazwaka ye vraiment grand frère namonaka mpe ye mpe azwaka nga petite sœur eza bongo sikoyo programme ezali nakokotala ngo te ntango batali yango ya bake kuna tovandi wana tovanda boye alali nabi alali nzambe esali na mpasi naoki makolo kilo po ezalaki samedi samedi déjà esengaka kaka kolala dimanche lundi pas nécessairement eza yango mpe problème te nabe déjà nasele leta problème eza te bakangi ye alors alali naoki mpasi depuis na bandaki koloba naokende koséchange nazonga mpona ya kovanda na bato baoyaka na bapokwa naokeka koséchange te ti tovandi na bato bavi adele tovandi na bali masupa tovandi na francis libaya na yango ma tovandi wana libanda tovandi na bato ebele babersi mpe bazalaki na bakeikei epuis toyotika mpe bozalaki ti bieko mpe azalaki ti ntango bokende navandi ti 4 heures du matin ko bandeko na so mbali babukani na mituka nasali 20 ans te nakoma babenga bataximan baza ebele na ville me nabi te nga mpe nakotika na motuka na bukani tosani 6 heures nde mpo ezalaki dimanche etani totelemana tosani tozongi bandako na ye ndako nasokoli na bonga na ye nazongi lisusu mbala moko na lisusu nakati kuna parke otokoyeba en tout cas nazalaki affecté soki nga nakoso te nga bakangi ye soki nga makasi ouais parce que nakokokumisa te ko asali bien te nga mpe nakokojuge te nga na nzambe te oui nakokojuge te en plus naza master na ye te premièrement tu es sa petite sœur naza master na ye te naza camarade na ye te nga na héritier totambolaka te to baninga te nga natambola na baninga na nga etambola na baninga na ndenge bien mais ntango oyo tokosola na ye oyo tosola na ye nakoki koya te na badopesa bato explication to koganga moi je trouve mal eza nga aloba yango banaa na bapetite sor nanga baya bajeune fille batambolaka basala badelire na bango mpi mai nalobaka moi soki oyoki bango na likambo boyaka koyebisanga soki aza leki nanga naza dragon te mai yebisanga sikoyo obundi na leki nanga mpo na mobali obundi na leki nanga otyenga sikoyo wapi otyenga wapi seke ozobenda ngai mpe tobunda ezalaka bongo te nde ezalaka te nga naza na sara nga naza na famille nga naza na grande famille kuna koloba na kote mama na kote papa héritier ayeba ngai na rue te héritier ayeba nga grâce masiki nga naoluka libanga te oyo to nasala nini non héritier ayeba nga nabotama nakuta kombo na nga bayembaka ngo bayebwaka papa na nga bayembaka ye carte de lecteur kombo ezala mibale papa na mama donc ya papa ya yo ya mama ye donc eza kowana te héritier nakoloba na bino te kaza bon po otya bato bootala aza bon aza bien mais monoso aza na défaut te nga mpena na ye makile tutana mpenza omoni makile tutana na nga na ye mpenza na parke ti ntongo na veye na koke kokete mais kobima na ye sikoyo siko problème ya kobima wana ntango toyebi so tozalaki sûr yo mobali no azala na biso tozalaki sûr ke akobima lundi toyebi ke oyo wana makambo wana esalamaki wana ya wana ezalaki nzoto emonana ye te ndenge mosusu ezalaki omona bon tozalaki mpe affecté tosepela ye nango mpe te kasi lokwa bolingai boyoka te posa na bato wana na posa babani tosepela ye nango mpe te tosepela ye nango te en tout cas toaki déçu mais lokwa tozalaki kaka na ye tokende na biso te koluka bato mpo toyoka bavia bato tozalaki kaka na ye moko likambo yango na ifale kaka na tokopesaka exemple mwa mokie nde tozalaka boye ndeko na nga to mwana na nga na boti asala erreur moko boye to ayibi nga mbongo
to azokisi mwana bato est-ce qu'il faut na bannir ye to il faut na sala ye na boma ye nalobi bana oyo bafilma moninga na bango mwana baviole te nde bando osala wana ando mwana nano boya bafilme eti mwana wana aza même pas na 18 ans to baveugle te tomonaka video na bana na mobali azosala aoseka aotya boye mwana na mobali bana pavillon combien na makala na kotala bango bana pavillon combien bana wana topesa baexemple te toencourage te bozwa bato bazoba te na ndenge mabe te nga kuna otya bope te mpo naloba na nga na bato te nayoki na nga moto te saka yoki na nga nini toke boye tout droit ntango amitié abimi namoni grâce à Mati donc ndenge eza boye grâce toyebi yo héritier abimi nayebi ke bato toke otuninga toke kote na lundi nango toye ozwa ye lundi nango toyepa ke nde ezalaka tofandi wana tozosolola nga na ye retard ayinaki retard nakoma boye nakuti bato nyonso triste ba 11h30 nga na mpe nazolandela misu kaka makasi ya ifo oyeba naolandela na ndenge mabe te na ndenge bien nazolandela nayeba boye naye ozwa fuite kende eza bezoba mabe donc héritier watana nayebaki ngo depuis 12h juste mais tout le monde wana obenganga natikala jamais koyebisa yango oyoka natikali jamais koyebisa moto yango ke déjà mais nayeki kaka na foi oyo ngambo nalamukila na ntongo nana mambo osala membongo eza okoka te foi wana nalamukilaka nango yango nazalaki nango na mameriti naokoso te nga na basincere mpo moto atuni naza te ntango ekomiki ya solo mpenza baoke yango mpe bavie na biso bavani kikunda yango bakalme ngai te eloko eza te esala trouble mais kaka héritier azokende olobi elomo mabe olobi agafele héritier te il va aza na pema ya kogafele héritier non mais il a pas droit aussi à reprocher watanabe na caméra omoni mutu eza gaffe nayebi yoka eza gaffe oui tokoloba ngo mpe bongo ok c'est bon eza gaffe ya solo agafe yango na ye oza na raison omoni tobimaka motu abotama na titre na ye oyoka motu na motu abotama na titre na ye grâce wana azalaka boye balingangaka bongo yo so olingo koma ndenge nga nazalaka bato baobayeyo nga mpo wani balinganga bo bana naye na eloko na nga ta moko oyo ebomaka nyonso wana oyo bino bomonaka mpo baposhanga te bino bomonaka wana oyoka ndenge héritier mpe azalaka héritier lukaka bavoyu te héritier plutôt akomisaka bato bavoyu te akomisaka bato badélinquant te héritier akomisaka batetu te oyoka héritier alingaka batetu mpo bazalaka vrai yo nde soki oye bebaya bafana bakota te kisi eza mosala me nazoyebisa yo otikala wana eza likambu mpo oya oyeba te yo yebi ndako na biso te ebon siko na siko oyebi yango olanda okoka te okima kuna eza pema naoyebi biso pema latine wa tena nga kuna zana na orchestre ritede naza na orchestre nede naza leki na ye na bandeli yango mais yango nazo ba naza na makambo na ete pourquoi pas Yvette Kalombo abenga ki ata na téléphone que grâce masiki Yvette Kalombo tikala jamais kobenga ma grâce que grâce bakangi ete akoki po kobenga puisque Yvette Kalombo aza leki ya Mike Kalamba ya makila monte nenga défendre Mike Kalamba nenga po défendre pe te akokaki te muta tindi azate po etali ete nga lobi ndenge pe akoki pe kobenganga akoki pe kobenganga loba nanga po yebi ke nazalaka pe na héritier d'accord nga ne muninga ne po mutu mususu za pe parce que nga ba no benga na no répondre nga ba kote no répondre ga muninga na ngai o asapela droit koyeba na bitena expliquer ka muke vite fait bazana ba yebi nga solo na nga mu vite makambo de bebe na boye na loba ni balobi entourage ya héritier ni kasi fisos nga na yebi so na mutu héritier alobi boza babengi kasi te nazalaka mutu héritier na ndenge bozo encouragé na mabe me na ndenge solo nazalaka mutu héritier nazalaka mutu héritier héritier katela yango bapongi so likambo kokata pongi buvwani kokauka fo aloba nini ayeba na ayebi ke na bandaka bato te ayebi ke na problématique te so likambo esalami grâce pete c'est que babandaki héritier katala pongi na ye mpona nga okoloba nini mpona Yvette Kalombo Yvette Kalombo, maintenant le baboué. Comment ils ont eu courage
ok kosala émission olobake bon olakisaka héritier sans sa vie na mokuse po émission oyo ezali na YouTube opesa ye na YouTube otikali kobenganga master na yo te na mamwana mobenganga na makambo no comment yo kokoloba na Bouba Diop ke yo akoloba ke mwana mokonzi akota boloko te alobi na ye te esengo Bouba Diop azalaki nango oyo ozalaki nango te oyebi te okokoloba te puisque oya te ata place mongo te ngai moninga na yo nasepeli te soki yo mpo kosepela te na oyo ngai nalobi et pas lobby a otikalaka jamais pour monaka na concert héritier ni répétition héritier nayebi nyonso wana rappelaka nga na répondaki na mbongo moko sikoyo Bouba Diop abimona mokonzi akota boloko te alobi ne kaka te eza esengo te est ce que omona Bouba Diop na YouTube est ce que bomone na babikikikiki mambe héritier bomona ngai na mabuzoba wana mutu alobi yebi esengo nini ezalaki nango na minute ezalaki mutu ali na ide mosusu wana toosepela na buzoba te wana toosepela ndenge yaya biki na liwa prison mpe ezalaka mabe héritier violeur te héritier aza frappeur te acriminel te toke avola mare mete ivete na ndenge mabe te toza bato ngana kolobake héritier akotata prison un jour non nayebi ke na parke lobela yenge logo te po aza mutu oui eza normal na eza normal basoda eza bongo mais lobela yenge logo te mais oke prison na tshube mutu pe mbeli te eza kaka te songo alele wana na veyaki wana elakisi ke likambo te bato baveyaki wana te nde balingaki te kolekanga non mais ivete na ye biso vérité oza na droit te ya koloba makambo ya héritier et surtout o impliqué bato ya héritier balingaka ye te yo lingaki en quoi est-ce yo en quoi dis-moi balinga yo balinga ye te yo ozalaki wana te olakisi oporte eloko te repo koyaka te oye te olobake nabosani nabosana omoni nga so na yo oleka émission eza po ivete amoninga nanga yango na yo oleka émission po ye atangaka kombo nanga na tv ngai natali na répété natali bato te oyoka po moto atangi kombo nanga na maméritier aza te ivete atangi kombo nanga te mais naye korépondre ye puisque alobi mabe oyebi olobi mabe nini olobi o Karine na Karine mpe famille oyoka yango na otanga bakombo na bango po Karine mpe mokonzi atanga kombo nanga na babiloko na bino bosalaka yo lobi ke Karine to soki azalaki ivete bino nde boyeba héritier te bino nde boyebaki te bose trompaka bino nde boyeba héritier te Karine na héritier batikala jamais kozala bacamarade ese Karine na moninga héritier Karine na moninga héritier te ivete yo koloba bongo nde nini otyamaka makarine nakokoloba no te ke makambo Karine na héritier tali o te so nalobi bongo nakosiemisa relation ya Karine na héritier mpo ekomaki nango mpina sude te nzambe alakisi makambo wana nga Karine na famille nakosala mabe te mais nakobanga Karine mokonzi te oyebi pourquoi mpo toyebani ozolanda yo mpe ivete oyebi donc nakoki mpe kofinga Karine te toko mpe nakofinga mpe yo te mpo toza biso nyonso famille mais naye korépondre yo kaka mpo naza na beso tobebana te ona yo répondre yo mpo so tonarépondaki yo te nde tongai tobebana so nayaki te wana ma nayebisi no vérité ivete atali ngai te oke koloba otyeki ovandi ko kimwasi ivete atie pena kimwasi avandi akitisi mongo moko atyeki mare aexpliquer la vérité sans sa vie mutu na obenga yaya mutu na kufa mpo na ye ivete ata yo moko na ndenge mabe te na ndenge mabe te maikala mbai likama relation ya mariage elekanaki nde bozalaka ya na yaya yo kotika oloba lobaki ye na atala o te otalaisuka te sara tola ye oprofite otala ye mpona otinda toka lien yokotindelenga toka problème te Bouba Diop asali eloko te azalaki na esengo lobaloba na bato obimaka na benji chéri obimaka na benji talaka makambo osalaka wana ntango oloba na Bouba omona te yo solola normal biso ozalaki mpe na affecté esengo nde osakana te esengo wana ezalaki teke mpo asali malamu esengo wana ezalaki mpo tomonaki prison
Loka baki na besoin d'explication. Question monsieur ezali. Benji na lobby te pona ngena loba. Benji ya camarade Kevin cheval na biso aka cheval. Est-ce que cheval a bon héritier baba master? Baba master. Siko bon za baba master na Benji. Parce que on parle mutu on dirait master noté. On dirait non ni bien te. Mobile no kuta comme master héritier te. eloko wana babotama nango oyo kiti na biso na botama na kuta bayembaka kombo na ngai oyo kati eloko wana babotama nango nde héritier abotama wata eza bongo te me masiki na akoma gafele grand frère na eza problème te ngane mingi na ngane bisa Yvette mpona naoba nde otanga bakombo ya bato bon wana etalinga te natika nalobaka oyo aya na ngai yo lobi ke o balobi Karine a regretté nga nakoloba no te ke o Karine makambo Karine héritier etali yo te nakoloba no te ke makambo Karine héritier etali yo te so nalobi bongo elonga nalobi na gravise likambo mais yo okoki koloba te olakisa biso ndenge nini so ntango tozalaki ntango héritier plutôt azalaki na Karine ozoyoka ndenge ezalaki te Karine abotama na ye bongo akola bongo yo so obose na Karine nga yebi nanga Karine Karine d'ailleurs ndenge na yazaka na ete ti liboma liboma aza pe na malamu na ye oyo bamisu bayebi na bango omona eza ndenge na ye akoki na ye koya esu na te bafingi mutu boye to alobi boye mutu na mutu ayebi kaya ndenge na ye oyoka yango mutu alandaka ye te oyoka mais Yvette ngeli oyo na regrette Karine mpe atanga azalaki mpe héritier akofinga te mais yo ozalaka na biso donc Karine akoso afini omoni bato nyonso alandi te ndenge mo mpe Karine mpe na kolande te mpo ana kati te mais yo ozalaka un peu dedans un peu dehors yo za bongo pour premièrement nga mo camarade na yebi ba ko ya réputé yo bene héritier pour la Karine pour nous comme ça le kola makambo Karine héritier makambo ya Karine héritier est héritier la camarade Karine est héritier za muninga penza Karine héritier pena vandi boy a calculer Karine na ndenga solo Yvette bino boy ba Karine yemoko ayebi Karine yemoko ayebi te Yvette ayebi mais sika ko cheka lokola o lukela ba tuneti chantage ndeto ça le quoi moi arme no ko za Karine moi je suis déçu ngana oza déçu on a ye na kamwe lo bakeo tango Karine azalaki na grâce yo bi batuni basela ki émission te donc okufeli mama na seconde comme j'ai perdu ma mère tana nozongwa tana bi na lali na lamuki na tango na seconde na zomi sous parquet tango ya ko loba na vana boy na chata maquillage mkebo na vana na ngana zo tango pour juger biso bato héritier ou bato héritier est-ce que c'est normal balinga gaete ok on a TV ndenge nini Yvette yo sola ne héritier to linga ye il fallait héritier te yende bato héritier ye ko tumanga mwana etali ete nzambe déjà bimisi nzambe déjà bimisi ita koti présenter et style ata pe loba ko kota ne pe po ça mana ngo apona bato mais akoti na ete nde bino bolinga ke sili na ngone na ngo problème te Yvette Kalombo na lobi boye na ye na démentir makamno oyo lobi olobi yo yebi héritier pour na bato na ye ndenge Anya asali na émission fallait pas yo koloba na ye est-ce que yo tikali koloba na biso olobi na ye yango ata na boye ke héritier ça mais après oloba na TV na Anya asali émission moni ki motela malamu na Anya ye mo bête il fallait pas asali émission maintenant asali ka moni nga pa oluka ne banamu de ville non malobi pe mabete héritier watala pas s'excuser mais ye lobi ayebi héritier na bato na ye azala ata likambo asala te asala kaka pasi epesa bato kasi yango nde bimisi ekoti action sikoyo ntango natali ye mpenza namoni na jeep naoki makili mpanza naoki mpasi akei wana nalelaki vraimen naleli vraimen na mai ya misu naleli nazipe nakovana na banda epa na kimbono wana bakopi na dédicace aza na terrasse wana biangani dédicace biangani na PCP babote na yo oke kuna ayo nakepa dédicace na vani esi batoloko kuni bolanzie na prison oya mteta bwana ozonga loko ese kimbono boya tokutana wana nga naza na wana naoke te toute façon mpe naoke osala nini na mingi to bakotisa ye nanu nayebi ke eza bongo copine na wana mpe azala mpe petite héritier akomai kutu courage akomi courage mon frère héritier wata tie cœur brisé je te dis naebisi ye na voice naebisi ye moto no aza na nzela akomi ku prison to batida ya courage nayebiso na ndima foi nanga noyetimo vérité nalobi nanga te foi nanga nde bimisi héritier toni non eza po nzambe nano eza nzambe
ntango akie tovandi triste mais bato bakala bakobenga nini oyo eti na komita okomatani mbala moko na milobi ke akota te navandaki na bato navanda bamamicho diomi navanda pene na bato nayebisi bango héritier akoti bozo te moto ayebisa yanga nano te naye kotuna nabi bozela natuna kopine nanga natuni kopine nanga naye oyebisanga ke nani oyo eza boyeboyeboye aya solo me koloba nango te nabi eza bongo mponga baboye koyebisanga mpona moganga bayi bongo nabengi mama ali masuku banda ali masuku abi grâce basiki na biso eza bongo nabi nzambe nalobaki yango bondima ngai te eza mpe inutile mais na minute wana esenga wana toyebaki te kose contrôle oyi tosepela epwani tosepela ete mpo héritier asali buzoba abimi yango tosepela ebongo te mpo soki babimisaki apartir aparke ka mbala moko nde toyaki wana nde toyebaki obima lundi mpo ya kosenga bato naye bapardon omoni mpo nde ezalaka mpo bafani nde basala bamusicien soki ezalaki bongo tone tosepela tofete nini toka tofete eloko te mpo tosalaki programme te totikaki nzungu na moto mpe te topelisi bakoni te siko toka tofete nini toki na ide wana te toki na ide soki abimi tovanda réunion nga mpe leki totyanga baparole mpo na bien na ye puisque en tout cas héritier ake prison ya naomonake héritier ake prison natali rétroviseur nabi te moi mbali na koki prison te natali rétroviseur obi naoloba mingi na mama naoloba trop oyo naoloba oyo héritier ana motema malamu oyebi nga vraiment na regrette na bato oyo balobaka héritier ali kopesapesa bato naolobanga te bato kokabelakabela bango bambongo akosunga biso apesi te nga na camarade ya mg 30 namona place match namona apesa mg 30 loo te na biso vérité namona eloko apesi te asomba lopango me abisi mg bambongo boye okoyiba ta $1000 na saka oyeba te euta ya pa mama te héritier mo place azalaka bapesika ye nini ye moko asala baeffort efo perso na ye mpo bango balinga héritier apesa bango nde nayoka siko bolamu wana ya kopesa bato misusu bino bosala dia na mosala bolizo apesa moni bolamu wana ya bato basalanga bango te bato basengaka na bango moni bolamu wana nde ekangi oyo kasi eza nzambe te eza nini panza après premièrement c'est Jésus nzambe ne moto asali ke héritier watanabe motuka ebaluka bato bavandi na prison misu bafuti batike baprisonnier fête nga naza mitomane te nalobaka likambo eza esolo mais bakonza mboka na biso mpe baa bazoba te parce que batalaki dossier batraitaki dossier ke non dossier oyo héritier naye otanga komo bakonza mboka wana te naye otanga kokomona bango te baza bazoba te wana esolo baa bazoba te baa mpe na mitema peti baa mpe bato bamityaka mpe na place ya bato baza bato yokasi bato bakonza mboka baza baba mibange baza bato bango nyonso nde bazana baza bato moto asimi nzeta aza te baza bato donc sorti ya héritier watanabe esalaki biso plaisir esali biso plaisir to comprendre kosepela na bino ezalaki de prison na akei mazongi akendaki te abandaki kokende azongi mpo yamoni nini amoni ata porte makala te amoni te basike eloko wana nde eboma nzambe tosukaki na biso kasi nga na lobi yango tobandee kokende ya nzambe nde banzi ngai nalobaka nanga verité oyo ayebi nga ayebi nga kuna yo répondre nanga mutu te mpo ye aza na ye starmakokoloba oyo répondre mutu te ngai na embali yekutalingana nalekimisi masikini camarade na yo oyo bato nyonso bayebi oyo ngai nazwa même temps ya kotala na émission Yvette Kalombo kolobake copine est-ce que y'a encore reçoit na camarade na grâce masikini merci Yvette Kalombo à parvenir qu'on reprocher héritier. Toi on a plus de 15 ans d'amitié na Yvette Kalombo. Ah bon? OK, oui. À parvenir qu'on reprocher grand frère na héritier Watanabe na caméra ya Lekechu et puis à lobby héritier Watanabe ba proche na nyonso. C'est là à lobby ba proche héritier nyonso. Baza mabe. Kasi yango ngai na eswinga en tout cas. Eswinga. Ko tanga na mona ka chaque extrait lobby na statut. Na tuna kiye me na kokali pe koganga te na gange Yvette aza mwana ngata aza sona ko chela wango
silence donc alobaka nanga sara tola mingi pas preuve à l'appui. Pour nous avoir moyen de répondre à Yvette. Hein, na répondre moyen de répondre à Massa na Yvette Kalombo. Vous comprenez? Grâce masikini. Ozo mato, ozo gang, ozo siliko, ozo lo bébé. Ozo lo bébé makasi yebe Yvette Kalombo alobi na yote. Atangi pe kombo na yote. Azo lo bana na héritier. Siko yozo silika makasi bo. Alobi, pardon. En fait, alobi batuya héritier. Kasi atangi kombo na yote yo siko zo silika bon point. Premièrement, il va ta camarade nanga. Et on a alobi nga ko répondre batuté sur le bon héritier. Oyoka. Siko makasi bon. Okoti a makasi bon Yvette te muta ko lo bana héritier bon. On a yebi Yvette na yebi héritier. Ozolanda. En plus, tu vas aller héritier direct au répondre il va défendre Mike Kalamba yate. Frère Mike Kalamba, il va défendre Gaïde. Na maramona kuna mazale kinaye. Te yebe tozaka ndenge monga pe na makila mon héritier te. Neba makila mon Mike Kalamba te ngana konna Yvette na Yvette lelote. Omona. Ezaka toka ndenge moko défendre ke baki bande côté. Nebe ka ngana ndeko pe héritier te mena mesala na ye. Ye lobini ye sana orchestre moko, eza orchestre ya mai Nathalie Ngoui. Na koti YouTube te Nathalie ki atindele ngania. Voilà. Donc on a écoute on a déjà voyé que c'est ah maman on le ba o etali yo tala na émission et bon juger à répondre à bongo. Na ki peut des butu na lali na ma. Parce qu'on a tant londe et on a tali bien Sarah. Na ko ki te nzima été. Donc elle que la mabini. Non tale ngai oui na kinga mama YouTube te même yemo il va ta yebi. Na linga ngote. Au moins na tala biloko ba masala ngako ba ngai ko ba tindela na tindeli na tali. Oui na sala plus bongo. Parce que non Yvette ko non tala ke ngai voix o ekauki oyo pona mamba ya héritier. Nana li ba ponga bien te na uto za na souci nzeli kamo be komelenga. Donc na uto za na souci na makasi. C'est bon hein. Très. On a répété dans la famille, j'ai une grande famille moi, kota papa na kota maman. Si lelo ata 100 € so na zangi maman na mo pesa ko tata na mo. Koto d'ailleurs mbonga liboso na sima vie ebele. Na sima monga papa biso monga mama biso ya moto te. O comprendre. Mais na soutenir héritier puisque yé pe a soutenir mama atika ngana na mabete atika so ba yebi héritier atika batu na été koza la moto héritier eza kozala ka volonté eza likambaza makila moko tutana alinga yo héritier linga batu olanda non la mais biso mona yo neti nganga na tala commentaire mo boye yo sala côté la Yvette Kalombo ndeti wana yebisama ndeti wana Yvette va publier yo va publier que aloba yo bana epena po otala yo atatala ngate mo otala yo ya solo balopte ye balobi batala bon Yvette va vandi boye ah ba pour héritier non ah ça m'a fait mal hein ça me passe Yvette ba publier kai ba yo to chaye lobi akaka ba chema amke ba kata ke longi ba oloba ke na ah sala prostituer oui ngana ebi ko sala ngote ya ba bas étage a bongo o sala ngo ya bongo te ke o ba $5 na ebi ke za bongo te oyoka mena zwaki ko na mena ebi ke za yo ne mtoloba na moni yo na ebi ke za yo ngana benga ke na tuna ki yo na benga kayo ngana tonga kayo te Yvette ngana benga yo mo Yvette makamni na omona olobi bon c'est vrai ko ba ngamba mote ke oui ezangai oloba makabongo esi to kote so na masomo susu ngai fona yo kakayo mais on va comme benga na comme hôtel ami isa Yvette ne ba ko faire comprendre nga na mwana bi mona loba ke te ezali ye ba do ba futa ka bambongo polo bakana ne ba sala ba si gens tous mais j'ai pointé mais na commentaire na publication na mona na commentaire tala mulai ya page pour na Yvette Kalombo o couvrir ka master mais na mona kizaye mbongo na ba pesa ka lira ye mokoti oh wana est-ce que na yebi ata lisolango na yebi lisota na yebi lisota ngai na so muta yebi ngai na nzima mabete na muta yebi pe na grâce na sikini na za contre ba sala mabe na za toujours na kota ba o ba na problème na za na yaka lokwa ndoki tene batu suba yaka mbali boso lokwa ndoki na na yaka pena na nenga solo na pasi ola na po pasi na kote ni action Sarah tola nenga azabo Sarah na za na mawa batu so na sepela ki pena na liberté héritier puisque
na yoka epasi ke akota prison likambenge balatisa na identité moko boye bapesaki oyo eza ya ye te parce que totali bainternet nyonso bachaîne nyonso ezalaki ka héritier asali neti nganga atalaki yango te po aza loka papa na nganga abengaki dadi nakokotala yango te me aza motu ayembango ye moko na héritier nayoki banzembo héritier pardon nayebi na ngango me na comprendre sens nango lelo lisusu na waloba usama bel na ndele ku famille yango wana usama bel na ndele ku famille lela ebembe na yata yo mutu na benga ya moya nalela te mpona nini naleli lokwa kisengi David Masamba ayebisinga amoninga na libanda pake na olela na okokita ayebisinga bakofilme yo grâce bakofilme onasala nini na bango nsima ya miso asali nakeba ondali bala moko naki na besoin best nasali snap na filme na héritier erabimi na ndako na ye mpona tinela ba oyebi Sara nayebi soko nalela ye makasi oyebi nalela ye mpo anini mutu adefendaka bato mutu akotelaka ngai naoloba bato te bakotelaka ne bato makotelaka ngai naolobalanga boku naza awa nazala victime aparke akalamu yaya mutu akotelaka nga bakanga ye nzambe natala retrovisere otali mpenza bino bomona bablage natala retroviseur oyo kana tali pena rétroviseur te héritier mérite prison te po héritier naza na soka yebelaki akota prison to améritaki yango alingaki assume ndenge nayebeli alinga loba bozala kale mayaki ekala kota prison ena mobima na nga esala bo ayebai makambo wana te lokola alinga azalaki surpris mpe ya kota prison biso azalaki surpris mposo ayebaki tonga toyeba mpo nga nalashaki ete na ye na sokoli na sisi na baluki nazaka wana na ye dans novembre so to comprendre bien la team moi ta fête na oyebi naolela na parke libanda David Masamba aza na pese garçon anayebani na ye ndeni garçon anayebani na ye bakanganga na IDG na immigration simankaya bavoyage boyebe ezalaka ma complication badocument bakanga ngai na perda pe na baloba naki pena nazoka nakoma na bafoto ebele héritier azalaki na poto nga bakanga deux fois ya liboso na immigration ya mibale na swana bakangisanga ye azalaka kaka na poto mais na poto kuna fo voir ndenge obenga naokaboyokisanga voice héritier kopi nanga okisanga voice vi nanga mwana binanga yanolinga kofolinga héritier naokema wana binzambe buzoba nanga mpisa apekisaka ngai mpe yenga napekisaka na ye yo nde kaka oyokaka te David Masamba batya biso en contact mpo aza mona bababa François Beya boeskizenga mpona kombo mais eza nango mamba ya voyage ya immigration pardon nde David Masamba etiatyanga mpe nanga contact biso wana abandi ayebisinga mpe kota biro boye tuna vieki ngani kota boye ndi nasani elakisiki ye na na famille te oyoka nga nazala na héritier na butu na ntango na moi olanda da famille no proche penda eza bongo nazalaka nde na ye ngai nakikwa pasi oyo héritier oyoka na nga eleka pasi omenga nde bakanganga na mama na nga na bandeko na nga bayeba te puiske papa na nga natyeka papa na nga na mama na nga pasi bakoyoka eleka héritier wana eza normal tosalaka nini totyaka boye biso toyebeke bakanga héritier yabi bayebeke te héritier bengi na yebi bamisu na mama wabike yoso obenga bato nini eloko eza te so problème ezalaki nga mona nga naloba no te nanga na confirme omona asalingi mama na yelo aobenga bato nyonso sikoyo bato ya héritier tosali nini nakotina na likambo yango ivete ndeko na ngai tosali nini okomi kolakisa héritier sans servi okomi kolakisa héritier bato nini akozala na bango loboko so esimbi te nini bakataka yo ngana ote moto olobango oyebi soki esimbi nango na motu te bakabwani nga na solisaka Karine toza na contact te nga na ye moto atyaki na statut anniversaire na ye ka ezaka na novembre yango esili te na commenté mpe joyeux anniversaire à elle fianga benga na video nani oyo Esther azanga nani na souhaité mpe joyeux anniversaire eleki nango eza makambo na bango wi mpo bazalaki kuna esili mais koloba teke makambo Karine héritier kotisa bino po yo
Yvette c'est comme bongo kende ko chifla soki nani ngwana ozoloba soki nani journaliste msusu ngai ba bakoma batu mingi te wana mwana nga mabete mais non kaza pe muna biso nenga soki bosali nini héritier ya boza pe na kilo makambo bozala pe na kilo po héritier ko répondre kaye te akoyina ye pe te nde mutema goga tokomi na suka ya émission Grâce Masikini atanga mina lobe héritier koyina ye te arépondre ye pe te akalkila ngo pe te mais nalobi kaka te nalobi kaka na répondre ye mponga nazwaki émission na lien yango na répondre mpe na lien ye pas zwa lien te naotindele émission oyo nani sara s'il te plaît s'il te plaît naimpose o te kasi kotia kombo Yvette te likolo esa lokwa tobenda totie miel tobenda banzinziri nga deya bakombo bato na tiaka ngo te nga bakombo bato na tiaka te na chaîne kotia te et surtout bajournaliste na tiaka bakombo na bango te ok bonne idée kotia te mais titre kotia batitre te pokoma titre yango okoma etali yo te camarade dans ma Yvette etali yo te sans blague si toi les bon etali yo te nanga solo pense soki moto atindele ko video héritier bayina ye bato héritier bato na ye pe bato na ye moko lokwa dia ba bato na ye ata bayini ye yo etali yo te etali ye moko na bango ngana lobi yango te yo olobango ndeni ya ngana zalaka na bango olobango poko batindele kyo kasinga pe bato ne mosusu batindele yenga te mina olobango même pas na ye masana bakaptire atiati eza problème te bape bato ne boti batindele aboya mpe bango te kabola pe ye na bato na ye te eza bato na ye basepelaki te et surtout la plupart j'espère ke bamisika bayoki na bandenge na bango eza koyoka boyebi mpe likambo yango mpe esalama déjà bozongo na baideni biso nyonso moto asepelaka azalaki te mais baboma motu te babwakaka jamais ndekono yani bon eza na bato ebele et surtout kasalaki yango na nkote eza par erreur nameka ko neti nga na kote eza mpe crime te eza mpe crime te neti nga mode ya nasala erreur moko nafanda namoni kaka bato bakomobenga nga oleo ni otie na stati eleo ni otie na stati eleo nini natie na stati mai nakota boye ya solo vraiment natie photo ya boye ba nalongoli yango ebo bagene banini ezala nango nalongoli yango directement biso tosamba na biso te mamoto ondina biso aza te Yvette ozoloba ke nayebi soko fela otyelanga biso na yoka me tyana bakelele se bon non se rappelaka kaka Yvette ozoloba ke en plus na bato yango batindaki ye akosa ke eza technicien d'ailleurs iPhone 10 na iPhone X wani oloba na ala ya bongo Yvette oloba d'ailleurs nga na l'intérêt Yvette ya héritier te aoyaka répété aoyaka conseil est-ce que eza problème nga nazocomprendre omonini ata ngai oyo nalingi nakufa mpona héritier Yvette conseil mona mpeso na vie ngai grâce olingi nakufa mpona héritier lelo so atiki nga na ovivre nozalaka nga na ochange te nzambe apesaka mutu soki akabolo mpena mutu ye moko ayebi place nini azotinda oyoka mais ntango ozosambake oza na intérêt te o biso bato oya na intérêt sikoyo to banyama to banyama te toza banyama te biso bato wana intérêt héritier tona banyama to banyama te ntango parle de bongo natikoloba te nini biso eloko eselisina émission eza mpo Yvette aconnecté te ti 13 € so 12 nane kozela atala nga te mais j'espère otala atala nga te alobela bongo nafunzi ye te kutu okoloba kuna okisi nzoka soki nini chance kutu ye mpe bon naoye na okotela so abeti yo Yvette en tout cas tokomi na suka émission na biso Grâce Masikini abwaka ne mabanga te Grâce Masikini ayaki kaka kosola na master na ye ayaki kaka kosola nabwaka babos bwakama bato naonga mpe na six émission nanga entre temps namoni bongo Jenny Betala industrielle babi mwasi ya pembe femme commerçante, Madame Elia, point d'interrogation. Un grand merci à toi Amélia Mweba, partenaire, sponsor officiel, ma copine, Nipa Sananga, depuis. Un grand merci à toi, un grand merci à Silence d'Or, na se plano, tout le monde grande c'est propre. Sadi Kinzon di poto na poto, Bea Elenge, babi joyeux anniversaire na okala trote, et grâce Masikini, bambote na yo na banani. Ngai eloko musu ya suka na ngalo bavana pesa mbote. Natala caméra boy ngai nazaka sincère ngai ba boss ngeza teke baba nzambe nanga to bas non ba boss ngeza ba vie oyo basunga nga bakabeli nga sa kotuna nga
oh et va jango yana benga moyaya pardon yana benga héritier moyaya dans ça likambu oh ça tu ça yango ne la benga ba boss nanga soko luka nga makanga to kabela nga talinga te oza profiteur compte 40 fournisseurs yende boss etenda ile mwene ba boss nanga iko yebana nango Donald Trump Eric Foulier nzambe na ngai nayebi te na basali nini mpona Eric Foulier naloba esoni mpe nasenga ngo deja bamerci ebele mais masikini Eric Foulier na wana vraiment oyebi soki akoti mpe na kati ya Sarato la TV esala bien na liste ya basponsor aza ve na yo te ye siko makambo wana nde alingaka yango te bakombo na ye neti kobabwakesa nzembo mobimba napesika exemple ye amagambo wana kima baka mibale kaboyeka mibale sili na banzi nano oyo eza 2019 za calme tokende mama nani seke ba mibale ko olinga tete ndali mobali le moine mobala mama Rachel Futa Eric Foulier motema madame Sandra Zoba bo baba madame ba femme mariée na mon président est héritier. Mon président c'est Daniel Massaro. Oh. Massaro et Daniel. Mon président c'est héritier. Mon yaya c'est héritier. Mon président c'est Daniel Massaro. Mon président c'est Daniel Massaro Changalou Meking. Daniel Massaro Changalou Meking. Daniel Massaro fois 10 Daniel Massaro Changalou Meking. Notre président peut héritier Daniel Massaro. Président la biso. Président la biso nyonso. Siko na ko ka ndeti bana. Na mo déjà otangi ba grand la makasi ya mboka na biso. Ke wana bazala ba tonton na za famille monene na ba masa na yebane bele ba basunga nga ba bele nga pe na sunga ba tata ke nga na sunga ba teke ba ba sunga nga. Na ba ke ebele. Okampona nenga mabete na komona ba sikili yo liste na yo ezala plein soko botanga ba na botanga te bokela nga tonton nga Eric Gwenye mobali nga lobi obokela nga ye poso nga Eric Gwenye mobali balobi grand frère ya Grâce Masikini grand frère na nga pe père aleki no omona ça aussi ça route benga Yolande Lomboto balobi bon séjour à Kinshasa. Yolande Lomboto ye au même temps mission ye mina ne toki na Yolande Lomboto. OK. Tozaki ne bena ye kumda isinga na kata ya connexion isinga batiti ye oyo solo me banzo benga nga yake ba sepele kitete petite sœur na nga pa benga nga. OK. Oyo ka ba yete ke o baleki na ba te ba famille na nga ba te asali bongo pona nini. Parce que ba yebi relation. Ba benga ki ba tuni nga ifeta benga nga te. Tokomi na suka ya émission na biso ezalaki bongo Grâce Masikini petite sœur et héritier Watanabe. Quant à moi, je lui dis merci beaucoup. Merci à Noëlla Madinga encore. Merci à Jésus Madi Love avec beaucoup de soutien. To s'appelle notre le président Charles Tamboué. Président Charles Tamboué, mon papa. Un grand merci à toi aussi. Un grand merci à Béa Elenge. Un grand merci à Sadi Kinzondi. Pourquoi pas Jenny Bett à l'industriel. Amélia Moueba, Oscar Lett à mon oncle, Silence d'or. Un grand merci à mon mari. Je t'aime beaucoup. Diego Militobo qui est hérité Watanabe. Un grand merci à mon boss. La Lingi Binoming. À la prochaine émission. Ciao.